Affaire Nana Boduga, Jaël, Josepha Chako, affaire ba audio. Bande kuna pesi batunya so balinganga bambote, wabino tasi de bundes, na eto sala analyse sur makambo yo bandeko. Mambo eza na réseaux sociaux, donc ce qui est na réseaux sociaux et poto sala ngo analyse ka ndenge zalaka. Bana mama, toki ba audio wana ndenge ebimi, ndenge ba balancer ba audio, nana Boduga azotonga. Na Josepha pe bon ba bazotonga na oyo ya mamba gel soki ya 20 euros soki ya 20 dollars. Et puis si pasi mingi na mawa. Na sali analyse na ba audio wana o to landi biso nyonso. Analyse nga na sai na mokuse de l'autre côté na pesi Nana Boduga faute. Boyebi kenga tasi na defendaki Nana Boduga tango gel banda ko finga par rapport ya komona ke moninga ba memio na poto vraiment ata mabe yango ifalaki o batela ka munoko tututu la na defendaki mais kolanda ba audio yo bana mama eza na yo kote la GLT po GL pas amto azape asali pe malamu te ndenge abandai makamba ko silika ko swana tina ndenge komi nde komi boye mais na yo lobelo moko Nana Boduga ozaki na restaurant na yo ava batu nyonso to na ba ya poto to anda komona ozo saba émission ozo yamba batu apa kolamba na restaurant na yo eloko nini esalaki ofungola porte obanda koyambaka ba chroniqueuse bakoma ba camarade na yo bo banda koliaka bo sekaka bo vandaka ensemble triste oza mwasa directeur pourquoi pas omipesaki respect pourquoi pas ogardaki bandi na yo pourquoi pas ozaki na charisme moko boye te kati na yo kozanga charisme ta la place commission même si kende osalaki bolamu osaleli effort pour nani gela ya poto mais bolamu wana mama eke na mai bolamu wana bato mosusu bako compter yango te kota na ba commentaire par-ci par-là ozomona eza na ba wario mosusu bakomi kokondane yo par rapport à ba audio oyo bayoki esali pasi mingi bandeko basi tokebisa minoko na biso s'il vous plaît toza obligé te tant toza ba camarade to bando tongaka oyo azate otongio système ya ba audio wana ya kosala na ba audio boyebi déjà ke esimbaka te bomaka nango ka mboka bosala yango ndeni pe bosala yango poani bon musu pe zaka bosali ba audio te mais ozosola na mutu ana zo enregistrer akomisi yango audio to batela munoko bandeko basi poani biloko ezaka na mibali te pona nini edi ba diata ba audio ebimite kaka Nana Boduga oza mwasi mo respectueuse bande kotalo na musika bazo respecter yo bazo peso ba valeur o misilisi valeur ndeko yo moko okomi na niveau oyo batu bakomi ko chao musapi na misu parce que olingaki ko kole na mutu nyonso soki biloko na bino ko mema ba chroniqueur na ba chroniqueuse na poto eyaka te selonga makambo nyonso linga ebotama na ngote soki fallait azaki na besoin mema na poto fallait mema nika ba journaliste oya TV to yeba wana ba mami lela ba soki batuka ko to yebi ba journaliste ba vrai journaliste pour ba chroniqueur ya YouTube nde to zabwe eza na ka mutasimbi téléphone na bandi kumi loba ye moko place azo ya diplôme to monate place la tatoge pour comme journaliste to monate omoni so il fallait mema bango te même si ke bande ko kosa ko bundele na Congo ezaki parce que bazaki na point faiblesse bazaki na Congo yango bande ko sala biloko wana et vrai ezali na bango oyo ko bana temps bakum ko ya poto bazozonga bakum ko ba courage ya kolobelo ba vérité koloba ba vérité so ebo mema ki bango te mema kambo nyeso to buzoba nyeso to bokoma ite tala baloba elo moko nyoka ataza mukeso ozo bokola eso akom kokola jo mususu akoswaka yo muto ozo bokola tala lelo nde banyoka basweyo ba gel ba na poto tika na Josepha Chako bokom ba camarade ole bosa ta camarade na na malembe camarade na no ya bakombo abatu lelo Josepha Chako abia zape na ba ojono ya somo oyo ko détruire yo soki alobi abimisa ko bimisa ba ojo ozo tonga mutu peut-être que ozo ba makamo eza impossible eza nde mona muto ba bimisi mutakala na epolele to mi respecter bandeko tant tozo so na ba téléphone to yebaka nini tozo solola koloba teke ya za mutu nanga confiance ye vraiment tinati ya koko bimisa makam nanga te ye petit nanga confiance ye ser nanga confiance bandeko luvunu monjo nde tozo kendela lelo makamba ba ser confiance ba petit nanga confiance ezalaka lisusu te
Satan akoti na réseaux sociaux azonguluma lokola nyoka. Aza vraiment konguluma pona loka détruire ba vie ya bana na nzambe. Soki ozana mutu ata bozaki na ye bien, soki kaka bokomi kotonga na mutu mtakoma bomba ba audio na ye. Mutu mtakoma bomba ba audio na ye. Sauf ka nga tasi na na bitidi on a tike na ndiko sola na mutu nazo enregistrer mutu pona bomba ba audio, nga vraiment na mona ngo eza no sense. Na mona ngo eza no sense ko zwaka ba audio ya mutu ko bimisa. Na ko sala eloko wana te. Non koko sala ngo te. Mais to komi ko zwa mayele. Tant que vous avez sola, ma sona, batu batong, to tonga, wana, ba registre à biso, mais biso le quoi to bomba na bisote, na makambo elekyo, et puis sa biso nyos tu maye. To bate la munoko. Nana bodugo, tika na Josepha, o komi na ko sa camarade na Josepha, botonga rasko ba Jaël, botonga batu musus, tala lelo ba retombe. Tala ba retombe a batu memi na poto. Lelo ba komi koluka ko étouffer musique a fali. Banguna ba o sepela ba o beta bravo. Boyebi que vous avez un adversaire en abino. Bazo beta bravo. Olé. Il fallait que normalement, il fallait que un concert, un héros, ils rendaient ba promotion à concert. Et comme il m'a soin en abino. Boyebi que j'ai le show à chaque fois, ce concert a fallu zo beta à soinaka. Nana Boduga, pourquoi Obima Kato à Liboso, quand il s'agit de la bimsaba audio pour na chantage? Il fallait causer la moukier. Tala manuela qui toko ba tangi kutu ba kombo na makamunye surtout ma boyine ko bima. Tala place au komi, tala place me soukelio. Même dit ba dia ta koko ya oboya yo boko boya na mobile no liko abuzo ba oyo. Zwa mayele. Parce que soko zui mayele te mitali yo. Mais na ebi ko zui déjà mayele parce que ma ese sopani hein. Ozui de mayele. Même si ko vandi yo mo nanda ko kuno zo beta kara loko zo kipete te ma chérie o landa réseaux sociaux et soyo. Place dans ce miniature et l'ongino ezali ozolanda. Tala ndenge bobo étouffé fali na makamne ya mizi ya ba concert na ye. Tala ndenge bo étouffé likola buzoba na bino. Yango biso basi so to vandi quelque part. To beta kama sola batu po ani. To zo mayele te. So muto zo sola na muto sola ya yo. Ba masola batu wana ko sola surtout na ba téléphone eza très dangereux. Po ya munoko mutakoko wanga na ko loba kete ba koselenga makambo po preuve ezate. Mais na audio eza vraiment très dangereux na ba audio to na ko so na téléphone ya très dangereux. Landa te exemple nana ketchup ba fana. Batu ba finga nana ketchup ba fana o atambola ka na bata deux fois. Alinga otambo na basi te po akansara basi ba olinga fali. Ana raison. Et akate po ba linga fali po fali azarani na nana mingi te. Mais ça pour na respect na ye. Aboy na ye o ekoma o baloba ki basalaki. Yango na kima na ye kiri basi po mibali ataza na ye deux fois. Mais ça kana mo esprit ki mobali ki songa ba audio ezalaka te. Nana tande komi le ridicule ma chérie. Zwa mayele. Tala ndengo komi ridicule même ba wario mususu ba okotelo te ba osilikela yo. Malgré tout j'ai la tie ba trouble nenda tie wana. Malgré tout j'ai le ba conseil eza sala ba trouble ba o mona j'ai te me ba telemeli yo. Et puis si passe, Mikolezo si la falaise au voyager au Canada, sur les temps d'Isini pour un concert. Olé, il fallait qu'il y ait une promotion et comme ma yabanine. On va non y répondre, mais na CCC ba audio zo bima. Neti audio ayo na Josepha chaque comme na réseaux sociaux ndeni. Na oki mawa mingi. Ta la confiance au pesa ki na batu o basala ba ekiri. Koto ezara sur les cas d'achat, koto équipe nationale, to suki wapi. Ozaki koto na équipe nationale Josepha koto soki ne ka d'achat talande babalu kelo nandi mete que Josepha chaka ko fungelo misu nda fungolelo misu nana boduga soko teami na kati ya dossier oyo te ma chérie o te amasko na lola to wapi soko teami te oyebi regarde banda otalo soko zo lekana j'ai la na posa bimisa na ba audio j'ai la za lokwa mwana moko boyeko ba chaye maboko soki na milimo mo ba tia na mo kati na ye ya koswana ya motema moto ndenga zana e shosho mi pesa shona vraiment elanda kombo na elanda nzoto na e ndenga zana motema nezo kitate ana posa bimisaka ba audio oyo soki otonga fali et bon so ba bimisi ba audio tonga fali za pe ya solo nana même si ke fali otika na ya olanda te fali paza mutazaka pe petete tala yena na ti lokole likola ba audio ndenga benana na ti lokole po ani biloko boy oyebi ke fali za na ba attaque na réseaux sociaux ba chroniqueur ba bundisaka e balinga rechit nae balinga ka kwea pourquoi okende ko fungula porte
pourquoi que ndeko la confiance na batu oyo moni na réseaux sociaux batu mabe banzete mabe banzeta bololo yo ko sala bon confiance tala confiance ko sala place esukelio na bandi oteya yo nana prochainement soso la prochainement ba kombo soki ba besengande o nini moi so azaka responsable za songi te so za songi na responsabilité neza makambo so simba raté ezaka na moment moko beto na temps moko boye ozokola ki songi abo mwana se bato babeti lisolo po bakisi ekomela biso nyonso mais tant okomi kokola okoma responsable okoma mama bana na ndaku okomi koloba te makambo na osango susu te basongi ezanga mutu na makolo na omemango susu te surtout na monde na so media okomi koyeba ke non na loba boye se na so na mutu na téléphone na loba boye pona memangambu te bandeko basi nyonso même oza na media te to te amana histoire oyo ya ba audio eza nango histoire akala mama ba audio mais to te ama sozo sola na mutu sola masolo na yo po ya masolo na yo moko au na kata réseaux sociaux ndeni pesa masolo na yo moko sola masola vi na yo sola masola biloko lambaki na ndaku masola bakombo ya batu sutu na ndenga mabe tala ba retombe nango nana bimi ridicule na okipasi na yebi vraiment te so makambo esuka na so edi badiata osepela nango nana na yebi te soko oluka ndeni okata hémorragie même pe soko biobima moto kopela kaka bandeko na suki na nga wana na yeki osala ka analyse par rapport à makambo yo eza na réseaux sociaux et pe sengo et si vraiment esengo te même si kolobi ke na beta na kango karaba lekisi na ba makambo moi je m'en fous mais koleka ozo matala kata réseaux sociaux kocha yango zongi ya yango na de Joseph Facha ko koloba nde na bangi siko mokili tikala siko yo moko sala comex no se mutaye allié afuti mbonga kei tika makambo ko sola na bato ba masola ba kombo bato ya otongi awa malikama nya peso ka bia bima au moins te ko sala désordre makasi ba wario ba ko teleza pona okufi ka fali mais luka o changer comportement o banana o sola na e na suki wana à la prochaine bye.